balingisi biso lisusu awa na bandeko na ngai. Ezali vraiment privilège munene oyo Nzambe a permettre de se retrouver susu na poko na lelo pona koya ko transmettre oyo nyonso etali maloba na ye na esika oyo afin que le peuple congolais tout comme peuple ya mokili mobimba donc la race humaine ba koka koyoka maloba ya Nzambe pour que bayeba na tina ko se retrouver selon oyo papa na bango a créé qui pona tina na bango ba koka ko bénéficier na se ya mabele awa. Nzambe azwa lokumu. Bonjour tout le monde. Et pas bozali mokili mobimba. To sepel mingi ko se retrouver les sous na mpoko na lelo. Biso na bino pona tina koyeba ko partager maloba na Nzambe ensemble na kati ya plateau oyo. Nzambe azwa lokumu. Na droite na ngai, na gauche na ngai, tozali na mama moko ya biso awa, azali pe servant de Dieu. Maman, est-ce que okoki ko se présenter comme ça, baye bayo pe na kati ya plateau awa? Ngai nazali mama Brigitte Daniela, la first lady from Ekombolo Kanda. Na ye na poko na lelo po mutu moko aza soifé. Oya lembi alingi bazongisa ye mai Yesu mai na bomoi. Message na biso yango na se présenter ngwana na tigeli pe maman na biso Charlotte ye a se présenter. My sister, could you tell us your name, then people they will know you, who you are exactly? My name is Charlotte Chadambura Eze. I come from Zimbabwe. I'm happy to introduce myself to you. Yeah. And this is the time, this is the moment we need to know each other. Yes. Through the business and through God. Jesus is the first person we have in us, so that everything we do, we have to dedicate ourselves to Jesus. Yes. Okay. Thank you, my sister, for introducing yourself in this stage. Glory to be the God. Amen. Okay. Na tango yo toko kende ko remercier Nkolo na biso parce que yene mta permettre biso to se retrouver na esika oyo. Nzambe tata zwa lokumu mpe nkembo masanzo lezonga na mboka na yo. Merci encore une fois na opportunité oyo accordé biso na soirée na lelo pona kokutana kosangana na esika oyo na bana na yo epai bazali à travers le monde o bazali ko tala biso pe bazali baningi bayoka maloba na yo. Nzambe na beleli présence na yo na esika oyo ekamba biso na esika oyo papa. Molimo na yo mosantu ye moko a mimonisa na esika oyo en tant que enseignant na biso, a révélé biso ba choses cachées pe a orienté, a guidé biso, a inspiré biso na nyonso tu oyo toko bimisa awa oyo toko yoka ekota de ta part ezala se pona lokumu ya gloire na yo. Tika ete faire profiter biso afin que moto moko na moko akoka tirer ba leçons sur cela. Na pamboli monene na yo, na sanzulio, na netolio poto bongi na lokumu, pe na beleli makila na Yesu et banati na couvrir biso dans ce lieu. Que l'ange de l'Éternel a campé tout autour na biso, a assisté biso. Papa na pamboli monene na yo, na sanzulio pe na netolio bongi na lokumu. Na kombo na mwana Yesu Kristo na bonde libongo. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Na lingi na introduire bandeko na ngai oyo bafandi na pembeni na ngai na loboko ya mwasi tout comme na loboko ya mobali. Na lingi na introduire bango liboso na bino afin que boko koyeba bango. Bon, je pense que
ezali mbala liboso te pe kompe mbala nsima te mais bokomi komesana komona bilongi na bango donc eyokóma na bomama mosusu oyo tokobanda susu kopresente bango te parce que bomesani na bango tout comme bokomesana bango bokóma coutumier na bango. Alors mama na ngai est-ce que okoki kose présente mpe lisusu te pour que bato nyonso to bakoka koyeba yo bamosusu peut-être bayebi yo te na mosika bayeba yo s'il vous plaît. Ngai naza la first lady ya Ekombolo Kanda na poko na lelo nayeli mutu moko message oyo alembi oyo aza fatigué place ofandi oza na hôpital place ofandi oza na ndaku ozokoka kotelema te place ozali olembi Yesu aza mai na bomoi na poko na lelo donc zwa kopo na yo zwa mai ya kitoko oyo akomela place ozali mai ya propre oyo epesa yo maladi te tia pembeni na kopo na yo tombola mela yo moko olobake Yesu aza mai ya komela aza mai na bomoi epesa yo kimia na poko na yo yango na kopartage na yo moto akolanda biso cher na motu moko azolanda message oyo oyo alali aza fatigué aza na hôpital benga ye tindela ye message oyo tindela ye ayoka na poko lelo toyeli esango malamu na Yesu Kristo po Yesu aza na bomoi ye pa azwa bomoi na poko. Amen. Merci maman na biso nzambe apambola yo. My sister, could you introduce yourself again, then people they will know exactly who you are, please? My name is Charlotte Charity Eze Chadambura. I'm here to present the same program we were having last month. Yes. We want to repeat it again so that everyone will understand what this program stands for. Yes. And because my people are dying because of lack of knowledge. Exactly. Yes. We need knowledge, we need to understand. Because if we don't understand, if we don't have knowledge, we are nothing. Yes. So we need knowledge and understanding. Exactly. Ok, maman la biso Brigitte, maman Ekombolo, je pense que okoki ko s'introduire auprès ya Nzambe pona ko yebana tina na ko transmettre oyo molimo mosanto apoparaki pona soirée na lelo afin que bato bako koyoka ndenge ya ko enseigner ba humain biso bato. Merci à vous maman la parole. Papa, merci mingi. Merci maman. Mingi maman na biso Charlotte. Thank you sister. Nazo yebisa na mutu moko oyo azolanda place azali cher na mutu moko kolemba te ndenge tosangani eza biso nyonso bana Nzambe toa na kati ya Chemin TV nazopambola nanu papa na biso Eska oyo apesi biso platform oyo ndenge message oyo ezoleka idée oyo ya bien eza kati na motema na ye mpe na mutu na yo asaleli yango mpo toleka lelo eza ye. En tout cas aza penza chanza mulu Nzambe penza apambola idée azwaki idée moko kitoko idée moko parfaite idée moko malamu Nzambe apambola misala na ye apambola vie na ye apambola oyo nyonso za na ye Nzambe penza apesa ye mai ya pio na poko na lelo po akitisa motema na ye ezwa esika na barein na intestin na ye nyonso aza na nzoto kolongo nde Bible ezoloba mon peuple toza toujours à bonne santé na kati na liloba ne pe mon frère Eska aza na bonne santé na poko na lelo pona plateforme apesi biso. Amen. Na ina poko na lelo en tant que servant de Dieu en tant que mama oyo azosela Nzambe naza misami Nzambe apambolinga naza décoratrice bao baolanda ngai nazosela Nzambe nazolesa batu na kati na ministère oyo nasalaka ya naza planning décoratrice nazosalela Nzambe
nazosala makambo nasali bilamba na ngai eza na bakombo na ngai nzambe asali ngai ngolu wana place ozali oyo oza nango kokanga motema te ministère oza na nzavi oyo nyonso osalaka nzambe apambola yo mpe apambola basala na nzambe nyonso baolanda biso na poko na lelo mpe mutu moko oyo alali aza na hôpital nazotransfere ye vie na poko na lelo amela mai na yesu oyo yesu azali mbomoi mpe azali mai na poko na ye mpo azwa vie na ye lokola moyibi oyo ayaki pembeni na yesu kristo mpo na vivre susu nazwa bomoi na seko mpe mutu moko azolanda ngai azwa bomoi na seko na poko na lelo mpo tovivre elongo na yesu nde elobi 4 na Jean 3:3 ayamba yesu lokola seigneur mpe sauveur yesu wana azalaki na liziba toye lokola liziba oyo ezalaki kozipa mpe kobimisa mai ya freshe mai ya kitoko mai ya pure mai ya kitoko epesaka bomoi eza nde yesu kristo lokola mwasi ayaki pembeni na yesu oyo azalaki na mibali 5 ayaki kokutana na yesu kristo azwaki bomoi toye lokola mutu akufaki misu Bartime oyo akendaki pembeni na yesu kristo mpe toye lokola Lazare na pokwa na lelo Lazare aso akufaki ntango molai me yesu ayisi bango Lazare akufi te alali pongi place nyonso ozali ata oza kobela nzambe ya second chance na memeli bino na pokwa na lelo nzambe apesi ngai bomoi nzambe alongoli ngai na famille oyo basi kaka bazalaki kokufa ngai yo nani nazalaki machombe ya permatire ya 500 grammes nazala lelo na plateforme oyo mpo nalobela mutu moko oyo alembi oyo aza na mai te oyo alembi aza su na vie te me vie ezaka yesu kristo mai na komela mpe mai na bomoi ezaka yesu kristo nazalaki na famille oyo bato bakufi kaka basi mikolo ya ba 54 basi mikolo bayaya mikolo ne nazalaki na temps lelo nazala lelo te me yesu wana nde apesaki nga mai oyo namelaki mai na kimia yango nayeli mutu moko mai ya bomoi na pokwa na lelo oyo azolanda message oyo nzambe ya second chance ndenge nyonso ozali kolemba te place oza soki ozosalela nzambe omoni ozomona eloko te ozomona mutu azoya te place ozali sambela ye moko yebisa nzambe bato wana bakoya place ozali polele kolemba te mpo yesu aza mai ye nde apesi nga mai na bomoi na pokwa na lelo ye nde namelaki ye nde nakutanaki na ye na famille oyo bato bakufaki basi liwa ezalaki lokola mayebo liwa ezalaki lokola biloko ya kolia me na yelo yesu wana na pokwa na lelo mai na bomoi yesu wana ayaki lokola mwasi oyo ayaki pembeni na liziba mwasi oyo alembaki azalaki koluka vie esika kokende azalaki koluka biloko ya kolata azangi me na pokwa lelo yesu bandeke na zamba bazolata nzambe azoliesa mbisi na mai nzambe azolatisa na kasa na kati na zamba bongo yolata te mpo na nini ndenge ozali kolemba te yesu mai na bomoi na pokwa na lelo yo ozali aswafe yo olembi mwasi oyo akendeki na liziba liziba eza ye moko yesu kristo liziba ezali yesu kristo mai oyo esilaka te mai oyo esilaka te yesu kristo ata olembi ngai yo nalembaki nalela na famille oyo yesu azalaki te na famille oyo totalelaki bakutume na famille oyo natalelaki bakoko na famille oyo totalelaki soi-disant bapapa totalelaki bamama totalelaki mokili me yesu azalaki absent na libota na nga bisika na utaka yesu azalaki te toyei kolela soki eza liwa tozoyoka soni mpo oyebisa mutu ke yesu oyebisa mutu ke na famille mutu akufi oyebisa mutu ke mutu akufi na famille na biso tolela yesu nde alongolanga mai na miso ye nde apangisanga mai na miso yango lelo nazopartage na mutu moko azolela oyo amoni ke esili mpo na ye
oyo amoni aleli me Yesu alongolo mai na miso na pokwa na lelo ye nde azali mai na bomoi mpo nga mpe namelaki mai wana nandimaki Yesu Kristo sincère na bomoi na nga lokola Seigneur mpe Sauveur personnel yango nazwa bomoi wana oyo akolanda nga oyo azoyoka nga liloba nazoloba ezali liloba solo ezali fake news te ezali news réel mpo Yesu akufaki asekwaki yango wana ayambaki Yesu Kristo wana Yesu akutanaki na Lazare Yesu akutanaki na Bartime akufaki miso Yesu akutanaki na mwasi oyo atangaki makila mpe Yesu ayi kopesa ye bomoi makila wana ezalaki ya kokauka makila nyonso to elekaki kati na yo Yesu akokausa yango ma miso elela oyo Yesu akolongola yo Yesu mai na bomoi apesa bomoi na mutu moko azolanda lelo oyo azolanda lelo cher na moninga na yo Yesu a second chance na yo na pokwa na lelo ata olembi Yesu atikaki nga te bisika nazalaki na liboto mama akufaki tata akufi bayaya bakufi kaka basi nde bazali kokufa nasi yo poso olanda nga oza na problème ekomelaki ngai me Yesu akutani na pokwa na lelo abi ama ya komela tia ye na bomoi lokola mokonzi mpe mobikisi yamba ye azala Seigneur mpe Sauveur na yo na pokwa na lelo kotala bisika owuti te tala ekulusu na Yesu abaki na ye lokola na pokwa na lelo lokola moyiba ayaki pembeni na Yesu Kristo nandimaki Yesu lokola Seigneur mpe Sauveur nde lelo nga nabikisami na libota nazalaki ya kokufa mama akufi papa akufi yaya akufi nga azalaki nazale na bomoi te me na bomoi mpo nayambaki Yesu Kristo mpe ayaki mai namelaki mai na kimia mpe ye akausaki nga mai na misu Yesu mpe akauso mai na misu na pokwa na lelo place ozali kolemba te nzamba second chance oyo alokoti nga bisika azalaki na mesa atie elongo na vivre na lia na bandime na nga bayini na nga bayini nga na pokwa na lelo ata moto ayini nga nzamba alingi yo ata yo boyi nga nzamba alingi yo ata yo yini ngai namelaki Yesu mai na bomoi ngai bokomela ngai bokolambela ngai bokosukola ngai oyo akutaka pembeni na nga akozwa vi nakuta na bato ebele bazwi vi bato mosusu baboti na maboko na bondeli mpo na bango nzambe asali nga ngolu nasalaki effort moko te na maboko na bondeli mpo na bato bazalaki na sida bato babiki na maboko na bondeli mpo na bato babotaki te nzambe asali ngolu asimbi produit na ye naturel tobondeli mutu wana azwi vi alelo abengaka mwana wana miracle mpasi azali nzambe apambola mama wana mpe yaya wana mpe leki wana mutu azalaki na sida bayebisi ye nyonso ekomi good news yo lelo oza na good news na pokwa na lelo oza na good news na pokwa na lelo kotala pasi oza nango te kotala cancer oza nango te zwa kopo place ozali tia yango Yesu mai na bomoi omela na pokwa na lelo nzambe akopesa yo kimia ye nde mai na bomoi ye nde lipa na bomoi soki olie ye omeli mai mpo kozwa kimia nzambe apesa kimia na mutu moko azali kimia nzambe ya second chance nzambe ya second chance apambola mutu nyonso azolanda message oyo message oyo ekomelaki nga mama na biso azali koloba oyo nyonso balobaka na yo kaka mama na biso azali kosola na mutu na mwasi na ndeko na ye leki na ye pembeni na kati alobi soki ye akufi kasi bana na ye bakosalela nzamba solo nga na otia mosapi na pokwa na lelo place ozolanda ngai yo ozali messagere yo oyo lembi yo akati na libota na ngai touti na libota kati moko yamba Yesu bongola motema zala yamba Yesu azala mokonzi mpe mobikisi mpe mobateli na yo po message ekomela yo yo kolanda ngai na famille ya libota na ngai na famille ya bana nzambe na famille ya basali ya nzambe o nyonso oyokaki totiango na misala tolongwa na debauche tolongwa na binzambe tolongwa na monda mulili tolongwa na basianse occulte tolongwa na kindoki mpe na bamagie oyo nyonso ezosala yo mwasi ya ndumba atika kindumba yaka na Yesu yo mobali ozomela okotika masanga te tika masanga bwaka ngo na poubelle yaka na Yesu
yo muto olembi ozoyiba, yo muto ozokosa neti biloko akolia na pokwa na lelo nzambe akitisa mawa na ye place ozali toyekomela mai na bomoi Yesu Kristo tombola verre na yo tia mai na kopo place ozali tomela elongo biso nyonso Yesu mai na bomoi ozwa bomoi ozwa kimia o kimia ezangi nzamba second chance oyo nene na pokwa na lelo Yesu alingi yo mingi akufaki pa sepaki azana bomoi ngana ambaki lokola Seigneur pe sauveur personnel Yesu lelo apesi ngai bomoi yango lelo bomona ngai lelo nazali pona Yesu wana Yesu ina lobi te apesa nga mokosa fona loba place na uti na liboto mama akufi na liboto tata akufi bayaya bakufi nga nazali leki ya 500 pepe matire na botama na kilote naki na munoko te naki na zolo te po bomona nga lelo boye ezali Yesu Kristo amen onu soza nango kolemba te yo zosalela nzambe kolemba te amen yo nyonso zosala kolemba te nzambe second chance apesi yo ponte na poko na lelo po toyoka message oyo Yesu mai na bomoi tomela ye oyo akotombola verre na ye atombola verre place ozali tomela tokitisa mitema na biso po Yesu mai na bomoi ye apesa bomoi na mutu moko ye apesa vi na mutu moko toye lokola na ye lokola moyibi na poko na lelo ayipembe na Yesu Kristo ye andimai kosola na Yesu yo mpe ndima sola na Yesu yamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi Yesu aya na bomoi na yo boya satana misala na ye boya molili na ye Yesu azali nzela azali lumière ekota na ndaku na yo lumière ekota na bomoi na yo mpe mela mai na koma Yesu akopesa yo kimia nzambe apambola bino nyonso bozolanda message oyo oyo ekomi place azali oyo aza na moi ekomela ye oyo aza na butu na ntango oyo ekomela Yesu mai na bomoi apambola bino nyonso bozolanda message oyo nalingi bino mingi nga mama Brigitte Kombolo nzambe second chance Yesu mai na bomoi nga mai bokomela nga oya pembe na nga azozwa vie oya pembe na nga na sola kitoko oya yininga mii na ye moko oya alingi nga te Yesu alingi nga mai na bomoi eza kati na nga oza pembe na nga kozwa vie oya pembe na nga nafungolaka bato nyonso na kanga motema te oya yokaka nga azwa likambo moko ede na likambo moko bamusu baza vie ka tokosolola boye mutu musu alina fibrone tosoli na ye mama na fibrone na mwana bapasola ye na libele fibrone elimwa kaka na kosolola kaka na kosolola osali priye te kaka na kosolola batala oza nango kolemba te place ozali Yesu mai na bomoi apambola bino na message oyo toyoki biso nyonso topartage na mutu moko Yesu mai na bomoi Yesu mai na bomoi tala lokola mwasi oyo aki pembe na liziba mwasi alangi na mibali mitano baprojet lekaki ebele eza baprojet akeye azoyeba te mpasi akokende me Yesu apesaki ebomoi po akende kopanza sango malamu yango naye na poko naye kopanza sango malamu na mutu moko azolanda message oyo Yesu mai na bomoi Yesu mai na bomoi place oza zwa verre na ozwa mai ya kitoko mai oyo epesaka vie mai oyo asalite te mai oyo abetia yo loba maloba kitoko yo moko mela yango ozwa bomoi Yesu azali nzela mpe vie na pamboli nzambe na message oyo napesi na mutu moko nga mpe na contribuer na mutu moko po sani kitunga eza polele nga mpe nazwi ya ngai na ozonga longi nayaki te ozolanda yango message ekomela yo mai na yo Yesu mai na bomoi na poko na lelo nzambe apambola bino na message oyo pa nyonso ekomi nazopambola nzambe po toza nanu koyoka toyoka maloba kitoko toza nango lelo na mama na biso Charlotte ena maloba kitoko tolandaki mwa elandaki sikoyo lelo toye na maloba tofungola poke apanza poke na mutu oso azolanda po maloba eza maloba solo termus wana oyo tolandaki termus wana eza termus ya lokuta te termus yango yango nga mpe naye nango mai na nga na omela yango oyo natomboli yango oyo akolanda oyo akolanda mpe atombola mai na ye amela yango nzambe apambola bino amen long reach mai oyo namelaki yango nazalaki na kosu eza azosala maseki te biso tolingi kolanda te koyoka likambo tazoloba ezali ya solo nasala kosu na butu moko nayaki na termus nango mai etikalaki mokie na meli ti lelo kosu ekei aye po asala joke na mutu moko te me azoplaine mutu moko oyo akoki te biloko ya baproduit oyo ya bahôpital oyo ya chimique ezoboma biso bato
solo vivre molai tosala biloko ezali naturel mpe eza professionnel ya bien oyo aye na mpoko na lelo nasi bokoyoka aye kopasola poke milangi ezopanzana sikoyo bamai ezokatana mpe banzela ezofungwama oyo nyonso azwa na message oyo akozala desi te na mama biso Charlotte message aye nango message vrai eza ya solo mpo nga nazoloba yango nde naza bona asu na ntango kosala régime te olia kitoko biloko naturel mela mai ya kitoko mai oyo thermos vrai eza histoire vrai 6 mois okomela mai na yo okomela ekoyede yo elongola yo ebimisa salite oyo nyonso efanda na libumu ekangama na batuyo eza bouché batuyo efungwama na poko na lelo moto aza bouché oyo aza na problème ya bestoma ezofungwama te aza libumu eza kokangama soki ameli yango akozala desi te yango na ntango oyo mama na biso Charlotte aleba biso message oyo aye nango na poko na lelo afungola mpenza poke boyoka ye oyo aza na ta na ye azwa bik mpo ozwa balimero nyonso oyo kobenga kobosana te benga mutu na yo ndeko na yo aza pembeni te benga ya telefone azwa bik mpo ozwa balimero bokobenga boyeba ndenge bokozwa mai oyo mpe na thermos ya thermos vrai eza likambo ya solo aye nango nasi bolandaki bokoyoka ndenge bakoyebisa biso bokozwa yango epai moko te kaka ye akoyebisa biso en tout cas tokanisa mwana na biso Charlotte natiki message pa papa na biso servante Achille ye moko ayebisa makambo nyonso aye na poko na lelo papa amen topamboli nzambe mpona message alleluya topamboli nzambe mpona message alleluya nzambe azwa lokumu mpe nkembo masanzoli ezonga na mboka na ye oyo message kitoko message moko puissante powerful nde tolobaka en anglais vraiment liloba nzambe ezali kitoko parole parler ezali vraiment ngabe yango eza bamissile donc eyaka vraiment kopanza koboma kolongola oyo nyonso to obstacle nyonso to eza na kati ya vie ya moto enfin que moto wana koma libre ya franchir akende liboso a prospérer à tous égards ndenge nzambe alingi ete biso tozala alors à ma droite nalingi na introduire ndeko na ngai ya mwasi my sister, I think it's a time for you to introduce yourself and you can explain deeply, I mean, what you have to say, I mean, to our community. Anyway. I just want to say I've already introduced myself. For those who just come in and watch, my name is Charlotte Chadambura Eze. Yeah. I come from Zimbabwe. I just want to say about Longreach. Longreach is a partner business which it will empowering people and it will give people healthy. You know, I was so big, as I said before. This water helped me. The cup helped me. You can see me now. My stomach have gone. My body is scheduled. And now I'm a happiest person. Hallelujah. Because of Longreach. Yeah. Longreach is for healthy, for business wealthy. My people, come and test. Come and learn. Understand this Longreach product. Longreach products, it's powerful. It protects people and it heals people. If you are in Longreach, Longreach, it will remove poverty in your life. Yeah. When you come to Longreach, people are becoming
richer and richer Woo. and richer Amen. and richer. Hallelujah. Know the system, how to go about it. Yes. Conduct us. You know more about it. So that we don't want it to be rich only us, but we want the whole community to know about this Long Reach partnership business. We want everyone to understand deeper and deeper. The more you learn, the more you gain, the more you know what to do. Yes. The more you become somebody. Hallelujah. Long Reach alkaline cup, it takes, especially where there is no good water, Yeah. it helps everyone who use this cup, alkaline cup. You will come and testify. Yeah. You will testify like what I'm saying now, because Long Reach alkaline cup have changed my life. I'm not feeling anything which I can say I'm not well. I'm well because of this alkaline cup. You can open it. Because And demonstrate it. you can see Show them how it works. the filter cup, it will help you. You put the water in the cup, and because under there is also, it will filter the water. The top, it will filter the water. It helps also when you take it, you feel different. You feel different because it helps you for your healthy. Tell them there's a filter as well. Open it. And Show them the filter inside. there is a filter inside, because I can't bend it much because there's water inside. So the same filtering on the lid is the same in the cup under. So everyone who want to enjoy healthy and wealthy, come to Long Reach. Amen. And test how Long Reach alkaline cup, it helps you. There is a borderline in the cup. Just get your own. Get your own. Yeah. Yes. Get your own so that you can Exactly. you can know what I'm saying. Yes. And understand what I'm saying. Because you will not stop taking water from this. And you will not take the tap water, the tap water direct. You will use this alkaline cup. It will filter everything. It will filter up the dirtiness in the water. Even the bottled water. This cup, it help and you will enjoy it. Yeah. Long Reach is the best. Exactly. Thank you. Thank you so much, my sister, Thank you, Mama Charlotte. to explain everything in front of people. Then they will know much about
your product, I mean our product, then people they can provide themselves. I mean they can buy it everywhere. If they are interested, they can call us. We have the numbers, so they can call. Then we can tell them how they can buy the product. So I think it will be wonderful for everyone. It will be more interested, you know, to buy it and use it for them health. I think that's it. Amen, amen. Amen. Sikoyo ekomi tango ngai moko nayeba ndenge ya kolamba likambo ngo ndenge nini ezalaka. Entrepreneur. Ngai moko naza papa entrepreneur, business entrepreneur. Ngai moko sikoyo nangi na bana ko s'introduire. Kombo na ngai ezali papa Achille Esale. Nazali business entrepreneur na niveau ya Congo. Donc tozali basé na Congo kuna tout comme peu ailleurs. Donc pas nzambe frontières ezalaka te, donc tozali sans frontières. Donc tozala la capacité à kosala oyo nyonso tout nzambe a inspirer biso pour que toyeba na tina ko transmettre gloire na ye à travers peuple na ye, enfin que bato nyonso to bayeba na tina ko bénéficier. Alors naningi un peu na expliquer oyo etali nani Long Reach, c'est-à-dire oyo etali plus précisément kopo oyo toko benga ngona lingala eza kopo na français eza quoi thermos. Donc omoni kopo oyo ba sali yango pona ko pesa biso solution oyo etali santé ya moto. Omoni santé ya moto etambolaka ndenge moko de pair ou structureur na liloba ya nzambe. Zomona liloba ya nzambe yango nde mutu esalaki ke yo na ngai bien nature existe na mokili. Soki nzambe azalaki te yo na ngai pe tolongaki to existe te. Mais comme nzambe na bolingo na ye na mawa na ye afandi alobi te il faut bato tel nasala bango bato. Alléluia. Pona nini nzambe ye moko alingaki asala biso bato. Tuko mpaka osala biso banzete, akosala biso banyama, akosala suki nature ndenge nini mupepe. Na nzambe alobi non, il faut nasala bango bato. Pourquoi? Parce que naza na message moko important oyo na ina transmettre à travers bango, parce que nzambe ye moko akanalizaka makolo ya bato. Zomon afin que à faire passer message na ye, parce que nzambe aza esprit, biso toza bato. Alors tosala to ndenge nzambe a créé biso toza créé na ndenge ya esprit. Mais sikoyo esprit on esa nini et se matérialiser et comme enveloppe, donc mosuni mais ye moko molimo nzambe efani na kati na biso. Zomona alors nzambe akotuse kaka yo na ngai pona to transmettre oyo ezali ya ye de sa part. Donc biso toza kaka ba simple cabine et pona ko transmettre message na ye. Alors comme nzambe alobi ke no liloba na ye etambolaka toujours de pair na nzoto yango mweni nzambe alobi posa na ye eza nini ou bien vision na ye eza nini que yo na ngai ndenge liloba na ye elobi ete to prospérer na molimo et puis pe na nzoto. Soki molimo na yo ezali malamu, c'est-à-dire ezali ya kofungwama. Donc nzambe alongoli oyo nyonso za ba loi établi ba malédiction ya mabota alongoli yango afungoli yo na molimo. Sikoyo nzoto kosani mbala moko ekokene ndenge moko na efungwami, makambo nyonso tu ekofungwama ebana kosani ebana ko se matérialiser. Makambo ezaki okangama efungwami ebandi ko se matérialiser, tout ça ainsi de suite mutamandi ko évidence ebandi ko mona na miso ya bato. Zomona alors comme ezali posa na nzambe ezali souci na nzambe ke yo nanga to prospérer to zala vraiment en bonne santé et tout ça tokende liboso nzoto pe na molimo esani ezala kolongono ndenge balobaka na lingala makanza. Alors nzambe alobi non, na pesi inspiration na batu moko boye batu wana bazala nini bazala solution pona batu ya mokili. Zomona et solution yango ezali solution ezali Long Reach, ezali classique style coupe. Nalobi yango na donc tozolo bana lingala enfin que bato nyonso tout
peuple congolais bato nyonso tu se retrouver ba comprendre makambo oyo tozali koloba parce que tolingi to transmettre message na moto nyonso tu na couche sociale nyonso tu donc et pas yozali na république mobimba ya nani ya Congo que ça soit na libanda na ba continent nyonso tu na 5 continents Nzambe apesi biso opportunité enfin que to faire passer message oyo parce que coupe long reach donc classique style cop ezali solution botala kaka bandeko ndenge na mboka na biso ou bien tozwa kaka na vie courante awe équipé environnementé équipé esikate tozali na problème ya mai eza na biloko bo mibale oyo batu bazali ko souffrir na yango concernant problème ya santé tozali na problème ya mai mokili mobimba baza ko souffrir na makambo ya mai ozomona parce que mai yango eza eloko ya bon moi yango ezali santé ya moto mai esalaka makambo ebele na vie okosukola bilamba nango okosukola nzoto na yango okopena pe mai nango donc esalaka makambo nyonso okolamba pe kana kati wana na mai donc eza na importance moko ya kosaka nango te nani capital na vie ya moto mais imaginez-vous soki mai wana ezali salité boyebisanga est-ce que tango yozo ke nosukola bilamba est-ce que microbe ekokoto na nzoto te si ekokota yo ngai moko napesa illustration moko ya mukie tango nazongaki awa na nani na Londres nakendaki ko se faire examiner auprès ya médecin na nga na hôpital bazwaki nga na microbe moko ya mai nayebaki te tango badiagnostiquer nga basali examen tout ça ba remarquer que non microbe bazwaki nga na microbe moko mais ezalaki na seuil ou bien niveau ya nani ya parasite ezalaki na C docteur ya mwasi médecin na nga azospeaking alobi que non microbe wana sûrement tango yo oza kosukola bilamba mama Brigitte abi sûrement tango yo oza kosukola bilamba microbe wana esali nini ekotaki yo na baport na kamwe alobi ekotinga ndenge nini aseki alobi si ezali abandi ko speaking abandi mundele abandi ko speaking anglaise abandi ko speaking tout ça na bi ezali ndengo na bi oui effectivement ndenge toza na ba Afrique kuna ba mai na biso eza vraiment malamu te ozomona ba mai etone ba registre ezotani na ba germe ba salité ba amibe par-ci par-là ozomona alors tango ba diagnostiquer nga lisusu alobi oui effectivement to ko préconiser yo nani ba kisi bapesenga kaka 3 tablettes misato balobi melango na espace yana na 4 heures du temps tango na meli 3 na tablette wana bapesenga rendez-vous mususu une semaine après tozaki na papa apôtre Jeune accompagné nga na hôpital alors une semaine après tango na zongi ngai moko kuna tango babimisi résultat moni que non parasite on ezaki lisusu te donc portée disparu zomona donc c'est juste pour vous dire que toza na problème ya mai ozomona mokili mobimba ezara toujours na problème ya mai même attendenge tozali na Europe awa peu importe équipé environnementé d'ailleurs kutu na consommation na bato ya consommation parlaka yebisa quand même na télévision que non bato bamela mai te. Pourquoi bamela mai te parce que mai oya biso etonda na calcaire bomoni ngai moko tala ngai moko nazaka na suki ebele nazaka na suki ya chignon nazaka kanga kutu nani suki ebele. Je pense que papa est jeune ayebi papa apôtre ayebi parce que tozaki na depuis kala na ba France et tout ça to kanakate tozara toujours kaka ensemble même à on à Londres papa est jeune ayebi ngai nazaka na suki ebele tant tozoke de fois na nani na salon de coiffure baza kolamba nga penza suki donc ba gominer nga penza donc suki wana bien là nazaka kanga chino bazo benga nga Michael Jackson Zaïrois à l'époque zomon mais à force ya kusukola mai ya calcaire suki nyoso tu ebandi okende tala lelo na tikala mokokoli bande kona tikala penza mokokoli penza oka penza donc aéroport Njili ba avion nyoso kitaka likolo wana zomon likolo kaka ya mai ezali eloko mabe surtout soki eza na ba microbe na kati tala ndenge ekosala nani ekosala santé ya moto suki nyoso tu ekei
Alors, moto moko afanda kalobi non. Il faut na créer eloko moko boye. Eloko wana yango ne mute kopesa solution. Ozomona. Alors tant nzamba pesi moto wana inspiration, moto wana lobi non, il faut na ça long reach. Long reach non classic style cop. Moto wana créer classic style cop. C'est aussi solution. Au moins solution. Ozaki na problème à santé. Ami bezaki kotungisa tout le temps. Ngai moko tango nazaki na Kinshasa, na fani na Kinshasa, ça fait 5 ans. Na uti ko zonga na Londres wa, pratiquement ça fait 6 mois. Nazali awa. Mais nazaki vraiment terrassé na ba microbe makambo belé tout ça non atmosphère ezaki kotungisanga vraiment makasi. Zomon. Toi qui n'a pas problème à maille, bien que zo sombaka ba maille ya purifier tout ça, ba dépense kili. Mais moto ezwa ki inspiration wana lobi non. Plus question to kokina ressources ko sombaka ba maille na ba supermarché te. Tika na créer loko moko bena pesa solution na bato. Comme ça tango bato babanda ko mela maille wana, c'est-à-dire na cope moko za spécial. Classique style cop wana long reach yango ko pesa solution bato bakoza susu na problème ya maite ami be koza susu te bakoza susu na problème ya ba surpoids te, c'est-à-dire cholestérol et koza susu na bango te et ko réduire cholestérol na kati ya nzoto na bango ba ulcère et koza porter disparu diabète o nyoso babela ka diabète koza ali susu te yango wana moto wana lobino tika na sala kopu nani mulangi oyo. Donc, tant que moto wana sali mulangi wana, mulangi eza constitué, ndenge basali yango, eza filtré. Omoni? Filtre yango yo. O ezali filtre. Filtre eza na kati, donc, okoki ko fungola yango, filtre batia yango na kati, eza pe na ndenge basali mulangi oyo, basali yango, neti na bakisi na kati. Donc, constitution anani ya mulangi mobimba oyo, donc ndenge basali yango soki kaka otie kotia mai ozui mai na robinet par exemple otokisi mai tout comme zokolingi otokisi mai otie yango na kati ya nani ya récipient oyo ezali na limite eza na nani na limite moko donc moi signe moko na kati wana epai mai esengele esuka zomona donc na pesa exemple kaka boye tant mususu batie net limite oyo awa mai tango onani otondisi mai efweza na limite ti awa tango onani mai etondi na limite wana okamati nani couvercle nango tango otondisi mai okamati couvercle okangi tango okangi oningisi kaka mwa muke boye tango oningisi kaka mwa muke boye mai wana etouche filtre zomona ndenge mai eza na kati awa mai ezali awa ndenge na uti koningisa boye na démontrer mai etouché filtre o eza na kati yawo tango etouché mbala moko mai eza nini ekomi purifié tango mai ekomi purifié okoki kobanda ko consommer mai oyo partout epai ozali que ça soit na ba grande ville na ba grande agglomération na ba grande ville que ça soit même na ba fin fond na ba village ndenge batu fani na ba village kuna peu importe environnement nini oyo ezali sain ou bien nani saleté tout ce que vous voulez mais so okoki kaka na rivière otoki kaka mai oza na coupe oyo otoki kaka mai o respecter limitation nango tout ça o ningisi ekomi purifié o komela na yo partout et pas ozali oza sous na besoin te oya kozwa ka avion ou bien ozoluka boîte boiti Kinshasa oya kosomba mai na ba supermarché oza sous na besoin na ngote kaka na rivière pa yozali wana pa yo fani na nganda OK otoki ka mai na rivière paf otoki onani otokisi onani otie yango na kati ya coupe oyo oningisi et comme purifié obandi komela solution bandeko na ngai ya Congo bandeko na ngai ya Côte d'Ivoire bandeko na ngai ya Ghana bandeko na ngai ya Abidjan bandeko na ngai ya Korogo bandeko na ngai ya France ya Belgique ya Italie ya Allemagne tala solution oyo Nzambe a inspiré moto moko apesi biso solution ozomona moto moko afanda ki boeti alobi bato bazo komona pasi na sala ndenge nini pour que na sisa ba problème ya ba santé ya bato ba créer long reach
Donc classique style cap. Yango ezali solution. Bon, na lingi na expliquer bino mécanisme tout comme fonctionnement na yango. Avantage nango oyo ezali ko sala na kati ya ba santé ya bato. Long reach cup ezali ko longola oyo nyonso to ezali ko réduire cholestérol. To ya cholestérol. On moni très souvent biloko biso toliaka et toliaka fade. Il y a 5 continents na mokili. 4 continents, il y a tout ce qui est lipides. Donc mafuta. Tozolia mafuta toliaka o nyonso za fade biloko ya mafuta. 4 continents wana. Yango moni tozaka na problème à cholestérol. Ya ba surpoids. Pourquoi? Parce que mafuta tango ezokota na ba veine na ba trachée artérielle et ke ko boucher yango ba veine na yo. Yango moni problème tokomaka na problème nani ya ba surpoids. Libume komi ko vimba, libume komi bedona komi ya kokweya. Ba nani na sima ya biso ekomi ko vimba, maboko ba vambra ekomi ya ko vimba, matama ekomi ya ko vimba, surpoids. Oyo ezali ko longola cholestérol. Ezali ko diminuer cholestérol. Ezali ko diminuer oyo nyonso toze ba produit nan toxique. Oyo nyonso tout oliaka, et ça ce sont des produits chimiques. La plupart des biloko otoliaka ez ba produits chimiques. Maman, ez ba produits chimiques. Alors tango yo ke ko sala toilette, okoki ko uriner. Tango ke ko uriner, wana obimisa oyo nyonso tout mai ezaki na kati na yo, vesi etondi obimisa mai na kati na yo. Nini bimaka? Ezaka masuba ya couleur nini? Jaune. Généralement ezaka masuba ya couleur jaune. Jaunâtre on est uti wapi? Biloko ya kolia. Donc tout ce qui est le produit toxique chimique. Yango nde ezako bima, le reste ekoti na kati ya makila. Bimisi vitamine, ba nini surtout ne koti et le reste nani ya ba déchets tout ça ni to na ko évacuer yango na toilette. Ozomona. Donc oyo ezali ko longola oyo nyonso za ba produit toxique dans nzoto na biso. Toxicité eza ko longola yango. Ozomona kopo oyo eza ko longola yango tango ka mai wana o purifier yango tango zomela yango eza ko soigner eza ko longola non seulement eza ko longola mais eza ko soigner nzoto eza même ko soigner même barin. Bande konanga soki boyebi te bato baza na problème à barin. Vous avez la solution avec Long Reach. Classique style cup. Ezali solution pour na barin na bino. Na yebi moi baninga ebele bazali un peu partout même que ce soit en Belgique baza na problème à barin. Mais bande konanga et pas bino bozali même na France solution na bino yango. Na cancer ba biloko ebele eza ko soigner ezali ko soigner ba diabète na kati ya nzoto ya moto bato nyuso baza diabétique nyonso eza ko longola to asili oza source na besoin d'insuline te okeno tu baka tonga nzamba salaka yo tu baka tonga nzamba salaka yo keno tu baka tonga te nzamba sala mobimba asala ndambo te zomon biloko oyo toliaka yango na ne mutu ekomisa ebotaka ba maladie. Ozomona diabète eza ko botama na kati ya biloko biso tozolia. To ya ba sucre bilial ya n'importe quoi, les gens sont devenus boulimie. Donc baza ko lia n'importe quoi, à chaque fois chaque minute chaque seconde, baza ko grignoter. Boulimie eza maladie, ça se traite. Ozomona. Donc solution yango. Bona ba diabétique. Long Reach, classique style cup, solution yango yo. Solution idéale pour Nabino yangoyo. Oyo nyoso bazana problème ya peau, maladie ya peau, tel que ba eczéma. Solution yangoyo. Bandeko ezali likambo ya ko sakana nangote. Ezali peut-être blague etata muso bozo kanisa makamba blague ou bien tozo sala blague ou bien tozo sakana. Te. Solution ezali. Ceux qui boni ba vidéo, to ko l'accepte no ba vidéo, solution ezali. Ezali ko renforcer ba globule blanc na globule rouge. Ozomona. Ndenge fonctionnement nango ya eloko ndenge ezo sala. Bato nyonso to bazana ba maladie ya épilepsie. Ba maladie ndeke. Ba ko ya kabala ka pa na soki na mabele soki ndenge nini. Ba bimaka ba fulufulu, ba salive, tout ce que vous voulez. Et eza ko soigner épilepsie. Oyo. Zomon, toza na solution nango.
toza na solution nango. Eza koko nani ko faire fonctionner métabolisme de base na yo, c'est-à-dire ce qui organisme na yo ezali faible. Eza ko renforcer yango, eza ko faire fonctionner cœur na yo, motema. Ozomona. Donc voilà en grosso modo eloko nengaki na explicité concernant fonctionnement ya nani ya long reach classic style COP. Sikoyo tokomi na moment mususu nakasi mama na ngai na lobby oyo nyoso toza quand même l'essentiel nazongisi maloba epai na yo na ebite soki ndenge nini tokoki kosala mpona to sans procurer, c'est-à-dire toyeba ndenge nini bato bako kozwa produit oyo. Question moko papa mais bako kozwa ngo application soki baza na besoin nango, est-ce que bako kozwa ngo kaka net bato bakoma tozwa na ba site internet bien tokozwa ngo apo expliquer na bato po balanda toko bako kozwa ngo wapi? Bon, bandeko na ngai mpona ko séminaire na nani na long reach donc classic style COP. Soki bolingi bo somba yango ou bien bozwa yango biso moko nde toza na exclusivité wana marché wana toza na yango, c'est-à-dire toza na ba numéro ya téléphone. Ba numéro ya téléphone ezali awa tokoki nani bokoki ko benga na ba numéro ya téléphone comme ça toyebi ndenge nini tokoki ko s'arranger na bino pour toyeba ndenge ya kotindela bino et ensuite bo so banane ba produit na bino. Sister, my sister asked how we can get, I mean, this product. Would you explain to people in English, then everyone will be able, I mean, to understand that? We have to give our numbers so that they will contact us so that we can explain to them and how to get the products. And when they phone, some are good online. Yes, we can provide the online buying the products. Okay. Thank you so much to explain about that. Bon, bandeko ndeko nanga mwasi alobi awa pona ko somba ba produit pona ko ba produit oyo moyen ya nani ya nani ya kozwa ngo ezali, c'est-à-dire tozana ba numéro ya téléphone ezali awa nakoko pesa numéro ya téléphone bon ya mama ya ndeko nanga mwasi mama Charlotte numéro na ezali 073 0 5 5 31 0 37. Na répété les sous 073 0 55 31 0 37. Wana ya mama Charlotte. Bon, ba numéro sous mususu ezali awa ezali ya papa apôtre Eugène et Kombolo. Ezali 074 24 74 51 70. Ah, donc 074 24 74 51 70 074 24 74 51 70. Wana ya bandenge ya banoko na biso langage ya banoko. Bon, oyo yangai moko papa Achille Esale ezali 074 48 35 90 74 074 48 35 90 74. Bon, wana eza pa banoko côté ya biso ba français ezali 074 48 35 90 74 074 48 35 90 74. Donc ça ba numéro on surtout na pesi. Donc je pense que bon noter yango prochainement to kopesa yango lisusu pour que batu baye ba yango et baye banatina ndenge ya kobenga pour na to solo na bango to ba ndenge nini modalité ya paiement ezali ndenge ni to ko transmettre ba courrier afin que ko komela bino kuna. Hein, donc so bobengi na numéro awa boko yamba biso moko to yeba ne to solo na bino et ça sera ça un peu. Amen, amen.
nzambe azwa lokumu mpe nkembo mpe masanzoli ezonga epai na ye. Mama na nga Brigitte nazongisi yo parole soki oza na makambo ya korajoute olobi kaka. Ça va, toyoki makambo mama na biso Charlotte alobi mama na biso azalaki na taille azalaki na size 30. Mama na biso nasi mama Charlotte telema na bamona yo. Mama Charlotte akati libumu te. Akati libumu te, akati nzoto te, akati kingo te. Bomona ye mama na biso Charlotte. The way I am now. Bomona mama Charlotte nenga komi pour la mayoyo. Alkaline. Mama vrai, histoire vraie eza akosi te tala. Nasi bomona ye bakochela biso tota nenga zalaki na nenga komi sikoma. Libumu bakati ete. Babakisi epe ne ete. Basali pe maboko bakati te mitala kingo ndenge komi 30. Tala lelo nde mama Charlotte akomi. Tala nde mama Charlotte akomi. Mama Charlotte yango siko bolingi botala nenga zalaki liboso na nenga akomi mama na biso atelemi na asi bozo zo bapisa bino image na nenga zalaki na taille 30 wana ezali po akimi mbangu te mais alie biloko ya kitoko biloko eza pur ameli mai ya kitoko mai ezolongola ba cholesterol ezolonga mafuta ezolongola ba cancer ba diabète makambo ebele ezokobimisa salite nyonso ekangami so salite ezali okovimba kaka ata bakati yo libumu ekozonga ata bakati yo bapartout soso bakokata ekozonga metala ye ndenge azali akati kingo te kingo na ye yango yo bakati ye nzoto nyonso tute ndenge toloba na lingala eloko moko te tala libumu ndenge ezo aki na taille 30 me tala ndenge akomi lelo tala kingo ndenge ekomi akosala mpe miss bavote ye mpo bamiss bakomala bango mpe ya minene ya bataille na etala ndenge akomi kitoko poso na ye mpe ekomi kitoko ezobongisa elongo na bana baexema bamama balengi tembe baproduit bozotia ezotelisa bana bamama mosusu bakoma otelisa bana antuka bamama bo eskize nga bokoma otelisa bana bakomotela na baproduit baopesa bana bakomi neti bazopokola baproduit mpo batela ta mama Charlotte asala eloko te ezobongisa na poso ezobongisa na nzoto yango botala mama Charlotte ndenge akomi tala ndenge afanina ndenge bamisi bolinga te tala mama Charlotte ye wana toza na mingi te ane tofanda mama Charlotte fanda na batala bamosusu baosala zuwa fanda nanu ndenge bamoni yo me bobenga balimero totie yango wana balimero misatu ya papa na biso entrepreneur ye abengi nyonso eza na kati oyo bokomi bobenga mpo bosomba baproduit esalisa biso so nga butu na so na telemi ya bato miba ozala jaloux mpo nde na omela nde na komi so na telemi misi kutu musika eza likambo nazofode te nga bona omela yango meso na bina telema awa bato ebele baokanga miso mpo batalanga te me bozomona nga tokomi mpe nde tofandaka awa tozalaka ntango nyonso ezali vie sociale nde bomonaka biso awa en famille mpo toloba masolo oyo tofungola poke na mutu moko ayeba eloko te mpo ase retrouve mpo azwa eloko ayebi te mpo esalisa bato ezali vie sociale tokosambela te neti bato maboma te tosambeli toliaka tomelaka tolataka tokotaka toilette makambo nyonso tosalaka mpona nini ezala nzambe yango tozosala yango tozosala biloko mpo tosepelisa mutu moko mpe tosepelisa nzambe na mutu moko ase retrouve na likambo ayebi te azwa likambo yango wana toza na lelo tokomi na tala biso ya mingi te tozopambola nzambe tozotinda susu message na papa na biso mutombo esika azali na lubumbashi kuna azosalela nzambe na mwasi na ye bazala beni bapambama toza susu na lelo toza na place oyo esika mosusu tozokumisa nzambe na zone na biso ya matete esika bozali wana na bateke numero 12 esika oza soko outaka Europe bi ozali kuna esika osambela eza te mama na biso mami azokamba place oyo bokende koluka place wana bozanga te esika intercession ezali bamama baasuka se trouver bano bazangi bamama na bamama bazangi esika kokende bato bazoliesa bato kuna na mama na biso beyama zosenza apambole place azali bamama nyonso ya ministère ya new concept mama na biso Charlotte lipasa nzambe apambole bamama nyonso Charlotte aza na matanga nzambe abatela mpe atia ekimia tozokomi na suka tozopesa merci mpe tozoyemba happy birthday na mwana na biso Blandine
lelo le 26 date na ye ya botamaki. Blandine, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, my lovely baby. Happy birthday to you, mingi. Zaba pambola, bakiseli yo mukolo moko na mokili. Oza mwasi ya kotelema, na libala na ye, na bana na ye, na mobile na ye, papa na biso, bobo, malungu nzambe papa mbona bana nyonso, bazala kati pe bana nyonso ya nga nzambe pambola, pe bana nyonso ya mabota biso nzambe pambola bango. Toki na mingi akolobela bino yango wana, bokolanda biso lisusu. Tozala ba poli mususu, eza ebele me bokolanda yango next time. Ba produit ezosalisa, ba mafuta ba l'huile, oh pona bana na kosu, pona massage bana bazobela, baza na problème ya kopema. Donc tozala makambo ebele next week bolanda biso, tozala na miel na biso ezali miel fraîche, yango ngamona liaka bozomona, oyo ezolongola pe cholestérol. Tozala mabiloko ebele oyo ezopesa énergie po bato baza manquement na énergie. Tokomi na tana biso ya suka next week bolandi biso mpona baproduit nyonso bokomona yango next week. Nzambe apambola biso, tokomi bala nsima topesi bino babai kasi bolandi biso. Nzambe apambola bino pe apambola mosali na Nzambe papa Eugène Kombolo. Babizu malobli Nzambe apambola ye ndenge apesi biso platform. Nzambe apambola ye pe Nzambe kembo ezonga epai na ye mbala nsima. Tokuta lisusu biso na biso ezali mesa oyo ya biso na biso po tozoloba masolo ya biso na biso mboka. Eza TV ya New Concept Évangélique Sainte Assemblée, yango tozosangana mpona kopesaka message mpona famille ndeni tokozala ndeni tokofanda ndeni tokovivre ntango tozokola tobosana te tolanda ntango mesa na biso oyo mesa na biso ya New TV. Mpe Nzambe apambola papa na biso Eska Chanza Mulu ndenge apesi biso platform. Nzambe apambola ye tokomi mbala nsima. Baba tomona na susu tozonga mpona baproduit nyonso bomoni awa bokolanda biso mbala nsima na vendredi ekoya mois prochain. Nzambe apambola bino mbala nsima tomonani. Bye. Love you. Tolobi kitoko. Wonderful. Oh, thank you. Thank you. Vraiment. Thank you.